Bon, biso tokenda pena na IGF, tokenda na IGF et révolution culturelle est encouragée biso, accompagnée biso. Tokoma na IGF, IGF a 50 biso to sala be mission. Mission IGF est une biso et puis to sali be mission belé. Oyo kabina surprise. To vandi pena désagréable alors. To vandi pena banda ko domoni IGF. Bakabula ki be invitation, bayambi parmi bango domoni pena bato yo o to fundaki. Tokendaki na IGF po toloba na ye que non, ce qui se passe au sein de la Sokoda est catastrophique. Ngalaza administrateur pour avoir dénoncé Moyibi oyo nyoka longo atie loboko na kesi ya l'État abimisi 20 000 $. Moi j'ai dénoncé et j'ai été incarcéré dans la prison centrale à Makala. Na prophète balobasu mo konzalia kanyama mato emibale. Lokolo yoki ba miyibi wana. L'ocosologie c'est une science qui étudie les okoso dans l'Afrique. Donc l'okoso wana lokolo yoki bango. Yoka lisusu bato bano lokoso. O comparé siko yebake banani bazo kosa to banani bazo loba vérité. Keba musique ya Congo linge kufa. Ba fiana ba yeba boma musique. Génération na bango baza lokoso ya l'art. La mission de l'IGF ne peut jamais atteindre son objectif aussi longtemps que bato baza ba margoulé, ba magouilleur, ba corruptible bazoya ko entourer sur IGF. Yango tolungi to yebisa IGF que to sengi sikoyo a perception invitation. Papa Gilles, oaki lito ya gauche, meroyo kata lito ya droite. Ba léopard balingi nini? Oyo bango mo bazobenga bango ben corruptible. Bato moko ba corrompaka bango te da pasi po corrompre bango. Papa, so yoki miyibi. Yo abe bano miyibi. Merci. Biso bali léopard to yeko s'adresser mingi na IGF. Pour toza mécontent na likambo tomoni. Tant ba léopard to pronaka mingi pour na jeunesse ya lobby ezala bien. Biso za de la génération mo sacrifié. Mais to bangi makasi pour na biso IGF eza présidence. Biso to kenai vers IGF ko funda bato. Et to zelara jour IGF a ko agir. To mona ona noté. Et là on est to moni. IGF nena parmi bato biso fundaki bazo lia, bazo solola, ba inviter bango. Et bang si biso mabe. Yango to lobby, to loba, to donc bato ba yoka. Surtout IGF va comprendre que to sepelité. To sepela ta mokete to rozela nini yango tsu to sala pona lobby nini yango biso za ba talent la plupart ne toza ba talent et na bandi solution to komi nango soit to bimamboka oyo to za suswa te to ripselo photo sala te yango na to réagir lelo ezaki réunion d'évaluation to songani to sololi entre biso to lobi to lancer message une fois ba konzi ba yoka que tu comprendre que ça ba o ba sala biso pasité et ça ne ba kondi bazo ko encourager ba on va ça biso passe. Merci. Siko par rapport à ndenge uti ko loba que non bomoni bato ba fundaki bazoli ensemble bino bo fundaki bango quand et puis boza sûr qu'invitation na bino et comment quitter to bato nde ba finir na nzela. Bon biso to kenda pena na IGF to kenda na IGF et révolution culturelle est encouragée biso accompagnée biso. Tokoma na IGF, IGF a 50 biso to sala be mission. Mission IGF est une biso et puis to sali be mission belé. Oyo kabina surprise. To vandi pena désagréable alors. To vandi pena banda ko domoni IGF. Bakabula ki be invitation, bayambi parmi bango domoni pena bato yo o to fundaki. Be invitation to saki invité te. Bo vérifier biso e. Tout ça ba léopard tout mon anité alors tout comme banga pour IGF fait la présidence ce qui présence de comme ko encourager makamba boina mboka là ça ne va pas bofundaki bato na IGF pona nini bolingaki nini esalama o bino bolingaki bomona et puis boza sûr que eloko bozo prôner lelo eko salama to fundaki na IGF en quelque sorte ezaki to dénoncaki. Donc dénonciation na biso ezalaki lokola bato bake ko porter plainte ko plaider pa ya IGF yango na lingala to bengi to fundaki mabezo le kanakati ya monde na biso entre autres tozana na structure lokola Sokoda ngala za parmi ba administrateur ya Sokoda lelo oyo bazwa mandat na Sokoda tozana na mandat ya une année il y a 3 ans
une seule fois, renouvelable une seule fois. Donc, au mandat à 3 ans. Après 3 ans, on renouvelé, au bout de 6 ans, après au Tiki. Mais, Nio Kalongo, Azwa Penza, mandat à 3 ans, Babeti 6 ans et Koki. Mais, Akei, sous l'Assemblée, ministre a commis l'Union Kalongo, a l'objet que non. Aux ans, droit au sala, ni Assemblée. Dans l'entretemps, biso ba artiste est au foot à ma bien. Société zoko tambongo ebele, mais batu bazo foot à ma mouké. Na statut na biso elobi boye. Surtout rôle ya société sokodé ali percevoir pour répartir. Surtout percevoir 100% ya ba revenu. Il faut to longola 70%. To ti ngona ko foot à frais ya répartition pour on foot à ba et endroit artiste. To longoli 5%. To ti ngona part sociale 25% de to ti kango comme frais de fonctionnement de la société. Maintenant, Sokoda, ba fout arabiso 5% ya pamba. Alors, tous ont mérité IGF, il faut aya, pour ça là, asala aya, osala, basala bisodite. To kendaki na IGF, pour tout le banaye que non, ce qui se passe au sein de la Sokoda est catastrophique. Ngalaza administrateur, pour avoir dénoncé, Moyibi oyo nyoka longo atie le bon na caisse à l'État, a bimisi $20 000. Moi, j'ai dénoncé et j'ai été incarcéré dans la prison centrale à Makala. J'ai fait 2 mois, 4 jours. Na ngai mutu la utili sopo bo mona ke biso babenga biso ba incorruptible. Makamo uto bima awa et les cas na toi là ezaki ça créé ne balobara ça créé beaucoup d'encre de salive et loko wana il y a $25 000. Biso ka ba léopard ba to dénoncer nga na léopard. Donc, biso léopard to lingaka et pas salité à l'idée. Moni léopard, pourquoi babenga biso léopard? To mi pe satin. Babenga biso léopard na batu, ba pesa biso komona parce que léopard soki ozoki siye muke. Aba no mona neto salirié. Ti akomi bomaka na tâche wana donc nde yo zoki siye muke wana. Aba na ko se gratiner ti ko mema na liwa. Donc to bato to lingaka liwa, to linga salité te. Salité ezali corruption. Salité ezali mégestion. O ezo sala na kati ya Sokoda. Est-ce que IGF tango abengisi batu wana message la lingeti abengisi na batu oyo bazo yiba bambonga ba artiste batu bazo sala ba artiste pasi IGF ayambi bango mais comment asolol na bango nini biso ba otoza ba incorruptible pourquoi ne pas nous donner aussi les invitations ba perception invitation te donc ba corrompre sous IGF ou bien nini ko corrompre na mbongo te mais moralement pour na mboko tozomo na makambo ezo salama. Au moins, on a besoin de invitation. Biso tundo omoni awa. Moto akenda ite. Mais or biso nde toza bato bazo sala ke vérité ezala éclater. Ezala éclabousser na kati ya miso ya bato. Toza bato tozo dénoncer mabe parce que nzamba sala mokili oyo ka po bato basala mabe te. Par là, nangina zonga muke pona yeba olobi ko zaki incarcéré pendant 2 mois et 4 jours. C'est assez passé quand réellement? Est-ce que bandeko ba musicien musu ba yeba ki monde entier ba yebi. Pour Moutouabimi Sanga est chef de l'État Kabila. Ouana Félix a quotidien à pouvoir, mais nga comme Nazali Mouto na sala campagne à Kabila, na komeli ti et komi pena ke pas Néhémia Bim, Néhémia ye abibo bimisaye. So Néhémia yarate, Néhémie Moulani yarate mbele na bimate. C'est pour vous dire que ba makamoni se zo le kawana et loko babengi IGF ezali inspection générale des finances. Donc ezali pas yo misolo ezo kota o ezo liama rôle ya IGF yango wana mais pas na biso na Sokoda mbongo ezo liama IGF azo yate dans l'entretemps IGF a bengisi batu biso fa eto zala wana to ebisa ke non pour netinga so na zaki wana bien le fombo bien ba misuso toto ba ke monsieur Gilles Alingeti nous avons une préoccupation par rapport à gestion ya Sokoda. La gestion collective des droits d'auteur n'est pas respectée ici dans notre pays. Les artistes meurent toujours pauvres. Une dernière question pour les capables ni bino bo préconiser siko ce qui est le IGF a bengi bino vous avez un projet au bon même la IGF na mesa. Nous avons 2 projets et des mémos déjà bien faits. Donc dévoiler un siko te mais tout dans ba projet na ba mémo parce que rôle ya IGF a une mission. Mais mission na yo na faut à la réussite. Mission na yo pour à la réussite, il faut travailler na bateau yo baza mitema pembe. Il faut travailler na bateau ba maboko pembe. La mission de l'IGF ne peut jamais atteindre son objectif aussi longtemps que bateau baza ba margoulé, ba magouilleur, ba corruptible bazoya ko entourer sur IGF. Yango tolngi to yebisa IGF que to sengi sikoyo a perception invitation
tokutana na ye clique na biso léopard tosolola na ye to expliquer ye mpo bamagui ezebeye na kati ya mboka bato bazoyiba bato bazosala bamagui détournement soko olobi bakangi yo soko olobi bafundi yo. Merci beaucoup. Nazongeli bino nazonga awa. Papa, croyez-vous que lelo bosala lelo et porter fruit? Ouais, et apporter fruit nini. Donc baloba soki mbela ekomi et que bat bazuyo bayambio olobaka ndenge lobi bani balobi bato bazalaki basalaki neti azoloba adressaki administrateur. Voilà, net lofombo azoloba lofombo aza sociétaire na kata sokoda. Voilà donc tant que tu na IGF wana to kende na compte révolution culturelle et lelo tant IGF yambi batu biso to yiba pionnier okende kuna puisque to yebaki ke tozo kende puisque ba élément nyonso to ndambo oya lobi étalé ebima mais l'air to moni batu bakei or parmi na bato bakei na kati ya bato wana batu mususu biso to kende peut-être po bango ba pesa dénonciation na bagi na kati ya toko vana ndenge wana te lokola on est artiste na kati ya mboka to lobi non lokola IGF ezali mama ya biso nyonso tout il faut biso peto pesa mbela na biso sinon ya bando zala kaka omona deuxième fête to loba poto benga ngo fête deuxième fête omona ba bengi pesu batu mususu o bato bazaku na commencement basaki allusion wana te e ba kei susu e banozaka toujours nengo na meli melo or ba élément ebele o esengele zala dénoncer eza dénoncer te peut-être ezaleka bat baké pona tolingi bato bakozala cette fois-ci so babengi bango ezala bato moko porter quelque chose. Voilà donc neto zawana mission na biso ezali pasio biso lelo tozomona bano baye na sima bazala na pasi wana te or biso toaki tokuti mikolo tokuti wana so lingolo bababiyo koloba te fimbu lem soza incarcéré alors biso tozo sacrifier vie na biso po bano baoya lobby ezala lelo biso to baliser nzela po bango bazala bien donc mbela na biso ezali IGF soka ya mbibiso mwanda moto kozala nango to transmettre ezala te ke batu moko ka bazali bangona ka bazala soki appelle moko et bengami or un musicien c'est celui qui connaît la musique c'est pas un musicien c'est lui au hasard ba succès car voilà et comment confusion tant bazo ba musicien bazala au mona ba obenga kaka lofombo ba benga ka drisha or Richard Pazaka Charles Pazalaka mais soki pe malo lofombo azali Richard azali batie pe Charles pas kozana likamba oloba voilà donc soyo na biso ezali ke biso pe bayamba biso et bandeko pe bakopesa ba suggestion lokola bango bazalaki na kati ya masanga na basalaki moi bambeba o eza floué ezala éclairé et kozala bien surtout pour na biso te mais pour na génération o ezoya na sima. Merci moi liloba ouais ngali liloba na loba boye omoni likasu ateteli ndenge nini jamais comme sukali moko na manga veut dire na loba nini par là ezaleli ya likasu yo quand c'était le roi eza rouge veut dire zelo sukali ezara bololo IGF azana besoin ya makambo ezalaka kalate ezalaka bongo ezalaka bongo bato wana nyonso IGF abingisaki wana baza bato ba kochangeaka te ata basali flouer makambo se voiler face mais bazalaka bongo la preuve en est likambo ya l'un de notre c'est-à-dire nous qui sommes léopard moko na biso tanga dénoncer ki makama $25,000 banani obaliaki mbongo wala banani basali saleté wana pour lelo paix à son âme général de FAO azala décoré à titre posthume bilongi ya bato wana babengisa kuna na IGF mais voyons IGF ozoluka neti nini inspection générale ya finance pour na finance ezala il faut mbongo ekotaka nzoka nde sokoda ezokotsa mbongo biso ba artiste tozokotsa mbongo na pays mais mbongo ngo ezozala partager ndenge nini ezoke ndenge nini IGF azana besoin na biso ba léopard sans le savoir yango tozosala annonce oyo tozosala appel oyo tozosenga na IGF ayamba biso totalisa ye de voies et moyens comment ye akoki tourner pe bien na part na biso ba artiste parce que soka tikali ka ndenge wana na utoloba wa ezaloka ka likasu yozo mona ka keteli mais ezalaka ka bololo mais biso ba toza manga topesa vrai face mais IGF fa ça ne sa kokate zomona oka ki coach Godel Lofombo awa moi je m'appelle Said and Play plus têtu que Satan on a banga arrêté parce que yo na ngone na ko banga n'est comme nini na ko expliquer que ça la bien te na ko expliquer que ça va to ke na ndengo wana to se voiler ba fasté
eza pays oyo toyebi ndenge nini tozosouffrir na makambo ebele na secteur na biso ya musique tozosouffrir biso baléopard que nous sommes souci na biso ezali mpona génération future bagénération oyo ekoya est-ce qu'il faut continuer kaka ndenge wana c'est ça le problème soki ekontinue kaka ndenge wana eza mawa trop c'est toute une mer à boire mpona makambo oyo alors IGF na kasi ozoyoka biso oza likolo na kosukisa boye nzambe atalaka likolo te aotala nani po ye nde moto asukisi balikolo nyonso nzambe atalaka kaka na se donc IGF oza lokola nzambe yo nde moto oza likolo ya makambo nyonso sur la présidence moto aleki aza te donc tala mpe oyeba mpe makambo nini baleopa balingi nini odi baleopa boya nano awa susi na bino eza nini biso tokodécortique tokotalisa IGF likambo nini toyede ye mpo na mission na ye ekende bien c'est ça notre message liloba na yo eza nini liloba na nga nasilaka kaka maloba te na proverbe balobaka basi oyo balambaka na restaurant bapreferaka kolamba soso mpo asukaka na mabele libato lokola asukaka na mai na restaurant balambaka te tolobaka su na proverbe bateka nzoka mobimba banginda te na ivoire bateka yango me bavi yango bangindaka te na Congo toyebisa bino bamiyibi baleki ebele mpe bavi yango basila omoni na société fo boyeba avant batia mutu président botala projet de société na ye bavi wana ata kare ya projet de société baza te nyoka longo asali na sokodanga kutu na kobenga ata 126 ans ata sali ya 2 mètres asala ngo te me na mugilagila ye premier mutu aliboso et puis zo IGF eloko tokokamwa batu bafundi bango IGF pena tozoloba bato bafundi mais ozwi bato bafundi oyambi bango lisusu eza contre courant to eza vérité na proverbe baloba su mokonzi aliaka nyama mato emibale lokolo yoki bamiyibi wana l'okosologie c'est une science qui étudie les okoso dans l'Afrique donc balokoso wana lokolo yoki bango yoka lisusu bato bano lokoso o comparer sikoyo yebake banani bazokosa to banani bazoloba vérité keba musique ya Congo linge kufa bafiana bayeba boma musique génération na bango baza lokoso ya l'art mais génération zeya na sima ba petit mususu baza na ba talent baza na bandaku na bango mais il faut baya na léopard pour léopard eza place à vérité léopard baza bato bawela mbongo te ndenge omoni biso to yawa omoni toza na bolingo toza na discipline tozolanda o mutu nyonso akoloba me koto kuna tolobaki tokozwa bango donc analyser akati na muyibi na bango toyebi basangani ebele bakomi ebele wendo nangi alobaka eloko moko bandeko deya balobi nyonso à supposer que IGF il a fait appel aux artistes et musiciens parce que les artistes ce sont des éducateurs des masses oui ok et du coup expliquer batu na banzembo na bango que totika koyiba totika bola tu vois un peu alors que nayebi te soki muyibi akoexpliquer batu botika koyiba tu vois un peu donc je suis désolé à loba bongo vraiment IGF toyebi ke batu na biso baza na kati kuna biso tolekaka na biso na bavoix te ko tomona intel nde tolancer message boye tozala wana mpe todéveloppe yango nayebisaki même adriche kuluta aloba te parce que baprojet soki tolobi boye bafakulaka mpo bavie wana bafakulaka obimisi boule na yo moko boye ake na yango mbala moko aki obima na yo kote moko donc voilà prochaine réunion eza quand po toyeba et puis tokokuta bino susu ndenge nini bon léopard tozalaka tous les jours même toza na bandako tozalaka soudé na niveau moko bato baprochaka biso bayebi soko ke même na campus omona bena bamédecin baloba léopard tout soko oza maladi yaka tosoigne yo bamona bolingo na biso do léopard tozalaka tous les jours ezalaka mpe na famille eza état d'esprit donc nde toza boye oyo eza nde siège na biso pa héritier mvuki la crèche awa ekomi mpena siège na biso place tobanozala so tobi tokutana awa mais à part ça tozalaka mpena tous les jours toza ensemble na niveau moko bao bayebi léopard eza na monde entier donc toza mpena ntina suka mabele na Australie Océanie na France donc partout donc baléopard bazali oyo ezaka socle donc noyau quoi voilà yango tokoprofite topesa mbote na baléopard léopard eza omona un grand léopard kimolere bito ozana na katanga ozomona un grand léopard Jordan Puissant awana na France makasi ozomona susu etelesi na ngola omona tonton lai awa na kim aza apesha
léopard tomona do akomona biso grand léopard et puis toza na badessin vie maraille et puis na baoyo mosusu ntango so ezitaka okanzaka léopard eza kopa bato moko te léopard eza bato oyo basangana bayokaka mpasi oyo tozomona lelo tolingi te lobi jeunesse ekuta normalement pas souci oyo fale ezaka nde na bakonzi yango normalement lo makambo biso ozomona tolingi te bao bakoya bango léopard yango na soki ozalaka na ide wana rejoindre biso soki ozaka na ide oyo ke oye bongo eza wana bapeso $1000 nokende mi ozozela bakotikelo 500 na ndako wana léopard oya te léopard eza salemba osala makambo et puis nayokaki mpe ya sonam paraît que mana comprendre na histoire paraît que leki ya général ifo akufa mene basolo balobi beipare wana aza musiki po bato bazokonsoma oza masolo adio salemba oyebi ke général des fois akomonaki matumona nantomoni te wana tomoni te wana petitien matumona elingi koloba oyo ekoyela bino oyo ekoya omoni déjà petite sœur ya lokuta flash omoni déjà flash ya petite sœur ya lokuta des fois abi mais ado salemba kiba mbango akindelandela dossier yango fo akimitema donc matumona elakisi omoni déjà ya liboso oleki ya defa ya première ya mibale toyo komona igf ayambi bato baza corruptible ola ya baba incorruptible okayebele bamiese moko azwa mbongo baso kola azofa matumona ena profite mpona explike bayaki etuke bandeko surtout bajeunes artistes oya bolandi coach ndenge alobi bolandi c'est pour notre bien en fait soki bolingo rejoindre biso baléopard siège ya na la crèche soki komi na la crèche na réception contact oyebineni voilà olobi nasisaki te nayebi defa okomona ezalaki matumona owa kufi wana na kufi na yaza petite sere nepople te voilà bienvenu belengo bazali yango bajacques bazali almer anto azali wana mpenza nde bandeko chaque nalobaki te bafisi beno donc wana bazaka bacousine mais defa okomona yaki batumona ça fait combien de temps merci liloba nayo eza nini mpona makambo nyonso liloba nanga eza soki na complete kaka 1% mpo bayaya basi balobi deja nyonso fo baloba ngai nalinga nasenga plutôt service tomeka kocentrede tomeka koaide papa Gilles alingi ete soki toaide ozala bien soki toaide tokomeka mbala moko mpe koaide mokonzi ya mboka oyo qui s'appelle Fachi Beton ekozala bien bavire eleki trop na secteur oyo bavie balobi déjà trop ntina mona bandela ezala susi eza lokola na orepete kaka ekozala plus tosungana mpo tokee liboso papa Gilles oyaki lito ya gauche meko oyoka ata lito ya droite baléopard balingi nini oyo bango mo bazobenga bango incorruptible bato moko bakorompaka bango te eza pasi mpo corrompre bango papa so oyoki miyibi yoka mpe bano miyibi ekozala bien mangoko to yaya merci baba Thank you.